Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bon week-end à Bota na bino partout bisika bonzoami na kati ya mboka to pe libanda. Merci na fidélité pe confiance pour mesala ko pesa biso na KNB News awato serva kabino toujours d'une manière très professionnelle. Merci bisika no so bonzoami édition à rétro lelo e bandit kato fongola ngo na mokolo lundi. Wapi to laksa kibino 200 ya Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République kuna na Kinkole. Wapi bisika sola kina ba pêcheur bona na ba détail na élément. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé qui mokolo dimanche au 7 mars 2021 à Kinkole na ba représentant ya 6 sites ya ba pêcheurs ya Poul Malebo Kinshasa. Ezali bongo site ya Kintuka, Kinkole, Maluku, Gombe, Ngomazo pe Kingabwa. Au cours ya ba entretien oyo ba pêcheurs ba remetaki na chef de l'État mémorandum na bango na kati oyo bazali ko présenter ba difficulté pe ba recommandation pour la bonne marche ya ba activité na bango. Ba pêcheurs ba solliciter appui à président de la République sur 4 sujets na koyeba: relance immédiate ya office national de la pêche, rétrocession ya port de pêche ya Kinkole, port oyo ezalaki spolié na ba particulier, réglementation ya secteur de la pêche na République démocratique du Congo, pe mise sur pied ya coopérative moko ya ba pêcheurs ya Poul Malebo. Na ba réponse na ye chef de l'État a promettre na ba pêcheurs ki akotambola na bango ensemble ti ba ko résoudre ba problème oyo nyonso ba komelié. Ezali particulièrement cas ya spoliation ya port ya Kinkole awa chef de l'État sur place à Senaki na bourgmestre ya Nsele à s'investir pe a zongisela bato oyo port na bango po basala musala malamu sinote ba sanction ekolanda ye. Nangina lo banadino que na yoki na imanso olobi pe désormais to botamo la nadino elongo to ka aussi lisa moko na moko ya la problème bango na kokiko na kabine lelo na lobima wa ifo esalema ezali deja oyo ya coopérative likambo na yeli ezalaki wana ndeko Claude ndenge aza wana ayebi masolo tosolaki na ye mpona kotala ndenge nini tokoki kobanda coopérative wana awa but ezali to multiplier initiative wana na Congo mobimba esika bapêcheur na biso nyonso bazali expérience oyo tokobanda lelo ya coopérative nayebi bien ke kotambola malamu tokozwa so exemple wana tobandi komultiplier yango. Donc eloko ya liboso yango wana ya mibale nayoki kolobi likambo ya port ya Kinkole nasi nayokaki yango abana yawa likambo ke babotoli bino port nani bourgmestre azali awa azali koyoka ngai soki port wana ezoki epa bapêcheur te yo mosala na yo esili toyokana port wana boyokana bosala makambo bosalaka po bobotola bango port wana bosala siko le contraire bozongisela bango port wana soki na represe lisusu soki port wana ezoki epa bapêcheur te yo mosalano abo ya oya misato naza kopromettre bino ezali likambo oyo ya office national ya pêche. Après intervention na ye oyo basepelaki nango makasi, président de la République akendaki na port ya Kinkole esika pe ko constater ye moko ndenge ni site oyo ezali spolié pe eta ya nzela oyo ezali ya kobeba makasi. Avant ya kokite na cité ya Kinkole, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sololaki ye moko na foule oyo bazali kozela ye liboso ya maison communale ya Nsele. Likambo etali Poul Malebo kolongwa Kintuka koleka na Gombe koleka na Kingabwa Kinkole Malukuti komatati na Yumbi solution ekozwama. Toyoki maemanso bandeko na biso bapêcheur balobi nalobaki na bino ke awa
union sacrée et salemi Kisalume Banda. Gouvernement o ezali koya o tobengi gouvernement ya ba guerrier azali koya kosa la guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo maso natangeli bino wana ekozala ba chantier ya gouvernement wana. Yango wana esengeli topesa na loboko tosimbana notala ndenge tokoki kokende liboso mpona mboka na biso. Arapelaki na public que objectif na ye durant mandat na ye oyo ezali kaka ko améliorer conditions sociales ya population congolaise selon devise na bango na UDPS ya le peuple d'abord. Kasi après ayaki kosenga na ba compatriotes na ye batika likambo ya tribalisme pe bazala ensemble pour na totonga Grand Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya mibali o bazalaka bakaboli na mwasi to pe chérie copine abotoli biloko nyonso asombelaka etongo bazalaka ensemble et intéressé biso mokolo ya mardi nde question tomitunaki. Lelo na mboka na biso tokoma komona ba relation amoureuse de partout mais kokabona ya ba relation wana nde ezokamwisa biso makasi okomona mobali soki akabwani na mwasi abotoli ye biloko nyonso asombela ye neti ba telefone bilamba donc nyonso en général na exception ya iloko te okomona pe soki fille aboyi kozongisa biloko wana mobali akobanda komenase ye obeta ye na banzela likolo ya biloko na ye na yango mutuna etunami boye eske comportement ya mibali oyo bazalaka soki bakabwani na mwasi il faut abotola ye biloko eza mabe to malamu mpona nga normalement nasepelaka na bango te mpona liboso tant tolinganaki ya de l'amour tant relation eza lisu te donc amour tobanda partage mpona première fois il faut tozala nango enoke so tokabwani okoma kozwa biloko nyonso to oyo obotolaki ngai opesaki ngai okomi kobotola yango donc mpona ngai asepelaka nango te wana eza amour vraiment te en fait dans tant tolingani osombeli ngai chanette téléphone makabelo bamapapa bilamba pourquoi so tobebani kobotola yango donc eza kitoko te mpona ngai mpona bamibali basalaka bongo en fait eza vraiment raison te sampla propre ya kosala bongo soki ozala mwasi boswani ou soit bobundi obotoli biloko ou soit bozalaki na ye bokabwani somoni na nzela okomi koluka obotola ye biloko donc eza bien te botika mibali oyo basalaka bongo bon mpona nga vraiment na considéraka bango baza sans mineur wana eza bacomportement moko ya immaturité olingaki mwana bato bovandaki na ye ensemble na mabe na malamu yo mpe osepelaki na ye babesoin na yo ya nzoto yo mobali mwasi abanda kokokisa yango po biso mibali tolingaka mingi basi ka mibali ebele balingaka mingi basi mpona intere ya makambo wana mwasi asatisfaki yo na babesoin na yo po mwasi obozwi problème obotola ye babiloko oyo osombelaki ye ezaka immaturité moto aza mpenza mobali mpenza asombela ye mwasi telefone asombela ye mwasi lipapa sakodo akobotola ye te asombela ye mwasi montre wana basouvenir kaka bolingo akobotoli pourquoi ye mpe mobali otika na basouvenir nebele neti conseil na bapesa mibala ndenge wana batika keno obandaki kovivre na mwasi keno bokabwani alobotoli ya biloko oyo osombela ye eza basensi mpo na ngai conseil na bapesa bango batika eloko wana mibali oyo peut-être bautaka mboka ndenge basalaka makambo ndenge vrai kino akosala makambo ndenge wana wana vraiment somoni moto abongo seke a mobali moko boye vraiment nayebi te so nakokalifie na ndenge nini mwasi oka te bilamba mpo bolingo sili non bolingo d'abord eza confiance ntango osantiki eza esu te esili bokabwani calmement ata okati bilamba obotoli bakabelo ntina nango eza nini mpona bandeko oyo ya mibali basala biloko wana faut pas kosala yango parce que eza na importance moko te donc na bato oyo basala eloko wana vraimen na conseil bango basala yango te oza na ntina moko te otumba bilamba okata ye bajupe osala boye eza na importance moko te en tout cas batika basala yango te eza mabe makasi parce que aza moto bovandaki na ye ozomonaka eza mabe
soki makambo esili tika ake na biloko eza nango c'est rien l'importance moko te en tout cas bandeko basalaka wana basala yango soutien parce que eza mabe. Comportement ya mibali oyo bazalaka soki relation esili abotoli mwasi biloko nyonso ezali mabe makasi po biloko wana osombelaki ye ntango bozali na relation, ça ne sert à rien que obotola ye yango. Kanisa ata eloko moko ya malamu oyo mwasi wana asalela o na vie po après l'amour ezalaka nango guerre te, vie eza compliqué oyebi te mutu akosunga yo lobi na yango salaki ba makasi pona o regretter te un jour. Kinshasa eleki partout. Est-ce que ezali normal que mobali tope bokulo a géré biloko a bokulo na ye alors que ba beau-frère bazali na bomo mutu ne tonamaki mukolo ya mercredi? Lelo tokoma komona makambo ebele na kati ya mabota na biso lokola Bokilo akoma na ye kopesa responsabilité ya biloko na ye nyonso epai ya mobali ya mwana na ye ya mwasi. Pe okomona mobali wana akoma pe na autorité makasi koleka même bana na ye ya mibali. Pe libota mobimba ekoma ko dépendre na mobali ya ndeko na bango ya mwasi alors que biloko wana ezali ya papa na bango moko propre. Na yango micro ya magazine KNB etambolaki pona koyeba soki ezali normal que Bokilo a géré biloko ya Bokilo na ye alors que ba beau-frère na ye bazali présent. Ako gérer ngo malamu te, rankine kokota na famille. Yoki? Kamata biloko no koma ba travailleur basala. Oyokinga, comme ça les kende liboso zonga simate. Mabe ezali penza te, à tel point que papa nyos comme azana bana na ye, azana famille na ye, ayebaka modèle na bato. Alobi mwana oyo azaboye, oyo azaboye, oyo azaboye. Baoyo baza négligent. Mwana oyo abali mwana na ngai, azali mwana moko azana bosembo pe na bimemia. Boye yeso kwa simbi biloko oyo yanga akobebisa te. Yango wana bakonfiaka babokilo mosusu bakonfiaka bango biloko pona sérieux na ye. Ba famille mosusu bakoyebaka bango moko bazali responsable plutôt ya biloko wana ndenge baimeli bango na papa na bango pona kopesa bango. Mais ba mosusu ba reconnaissaka babi oui biso belo tambola malamu te devant papa apesi mobali ya ndeko na biso wa mwasi po amoni ke ya za sérieux pe bango bayebi ye ke bokilo na bango wana za sérieux. Akoki kopesa bana na ye moko ko mais akoki kopesa bokilo wana so bokilo wana za sérieux. Bon, c'est vrai que question Tony ezali très pertinente. Na kati ya bana nde tobotaka bana toyebi capacité ya mwana moko na moko. Soki ezali ke bokilo wana nde na moni azali compétent, azana sagesse, azana bolingo, nga na opesa gestion. Soki azali ke akoki, po gestion bapesa n'importe qui te. Mutu musu akozala mwana metango opesi ye amonele bandeko de mosusu. Donc eza nango mabe te soki bokilo azali malamu poso opesi mutu aza serie te ata aza mwana akobebisa kaka vomie po ntango bokilo azali wana aza deja mwana na kati ya bana azali mwana donc soki azali serie tokopesa ye responsabilité. Ma vie ezala partage na sujet oyo mais pour l'anglais je dirais que eza nango mabe te. Donc ils ont dépendre de l'éducation, ils ont dépendre na ba famille. Bon na kala ngana le bieza mabete parce que ma famille mususu tant au bali moi na mbali to ya moi c'est comme moi na yoti. De la même manière l'enfant peut gérer ta propre ton fils ou ta fille peut gérer les histoires. De la même manière peut-être bon fils no soit dans un comportement bien à quoi gérer na. Mais dans le cadre de la Congo, na biso ba kinois, moi complication ezata mususu moi qui mutema mabe kota, ba moi le kwa za mpaya. Mais so mutana za une éducation bien, ane na sagesse na ye, à quoi gérer na biloko bokilo za mabete. Ba papa boyeba que ezali na ba erreur ebele na vie oyo bokoki kosala te. Lokola kopesa responsabilité ya biloko na bino epai ya mibali ya bana na bino ya basi. Po mibali wana bazali kaka batu bakokoma na bango nzambe te bakoki pe kokima bino na biloko wana to pe koteka yango pona ko éviter biloko ya bongo pesa responsabilité ya biloko na yo epai ya bana na omoko tobotaka bana pona
ba assurer survie na biso tango ya faiblesse. Alors pesa bango chance ba gérer biloko na yo po esunga bango bazwa responsabilité ya famille. Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi, Tolaxa Kibino, 200 ya président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na grand marché Otomisana Kobenga Zando. Pe réaction à population si ma visite na ye, bolanda na elema. Nakotala yango okokanisake ezali dépotoir public et pourtant toza na grand marché ya Kinshasa en plein centre-ville alors que bakanga yango mikolo ebele pour la réhabilitation nango kasi depuis ekangama conflit moko et botama awa entre ba vendeur hôtel de ville na opérateur économique moko na kombo ya Monsieur Hassan Oyo aza selon ye na contrat moko déjà assigné na hôtel de ville na tangu ya gouverneur André Kimbuta mokonzi ya mboka tango sango oyo ekomaki na matoi na ye na souci ya koluka bien-être ya population akitaki ye moko pona koyeba penza exactement nini nde ezoleka awa malgré solo oyo ezalaki wana suite ya bafulu oyo ti lelo elongwa te président de la république asipotaki nyonso po ayeba penza likambo yango ezalaka nini kanda emataki ye kutu boyoka ndenge alobaki na gouverneur Gentili Ngobila pona fulu wakutaki. Après avoir kotambola na Zando yemoko na oyo amonaki directement a convoqué réunion d'urgence de crise na gouvernorat avant kutu ya kokende a invitaki na quelques personnes na kati ya public pona bango pe bakende ko assister na kokoma na salle président de la république yemoko azwaki maloba pona ko témoigner d'abord sur Zando oyo abandaka ko ya selo yemoko kotika mama na ye mama Marthe ko ya ko somba biloko kasi oyo amoni eza Zando te oyo ya yebaki pasi Zando nga nazaka mwana muke me nayebi yango malamu nazaka koya kotika mama awo tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na Zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya Zando wana bokatika babala bokoti na Zando makambo wana babisinga ke esila Zando koma na salité moko moyen te alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba conditions ndenge wana te na boyi te biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boyi te mais quand même il faut peut-être tabino na ba conditions malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Après tour à tour kobandana gouverneur ya ville Gentili Ngobila ba chef de quartier esika wenze ezali ba vendeur administrateur na ba vandaka zinga balobaki tour à tour librement sur posa na bango soki bazali pour ou contre ya réhabilitation ya marché oyo et yindaki mabe après koyoka mutu nyonso président de la république attend que garant ya ba bon fonctionnement ya ba institution ya mboka a décidé ke batonga kaka mbala moko marché mususu ya sika pe na minute wana contrat ya monsieur Hassan et Choli donc bosana bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba o ya ba vendeur na ba commerçant bosolola na bandeko oyo batikali libanda boyebisa bango ete toyokani Zando kosalema et puis objectif mosusu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu soki boza na bacondition malamu te ville ekozala oblige ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien si mokolo oyo Zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre moto na moto bayeba ye na carte na ye ndenge bozalaki organise mais cette fois-ci bokozala na esika ya peto oyo mobulu ezala te bandeko na biso bariverain
bakozala pe na kimia liboso ya bandako na bango bapango na bango ekozala su na mobulu te retraité ekokota bisika nyonso wana bokomisa bamessage wana epa bandeko nyonso boyebisa bango ke chef de l'état azali engagé mpona eloko wana nalobi esalema. Dans l'entretemps, M. Hassan tokotala makambo na yo pe rapidement soki esengeli ke odéplace okodéplace okoloba place nini ou bien activité nini okolinga s'investir mais nazambe osusu te. Représentant ya banque FBN oyo il fallait à financer ba travaux oyo pena firme française oyo il fallait à exécuter ba travaux bazwa ki engagement liboso ya chef de l'état que ba ko respecter terme ya ba contrat na bango avec plus de 10 000 vendeurs grand marché ezalaki lisusu à mesure te ya ko garantir santé ya bato na esika oyo donc tokanga motema batongela biso zando ya kitoko poto teka na kimia nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Président, biso titre de président, c'est le bon la biso que le président à répondre par la situation de la biso et le CCA. Pour que tu aies biso que le président a quitté. Le roi le peuple d'abord sait que le roi a tout ma c'est une solution pour le monde. Mais on comprend que le président qui tire le l'autre la musique, la même chose à la habité. Donc jusqu'à là, le président m'a habité. Nous avons dit que le président a mis son fatigué de tomber dans le peuple d'abord. Le peuple d'abord a subi ça, le peuple d'abord a subi ça. Mais on comprend que si face à moment on a dit ça, si on a dit ça, on a habité ce que de droite. Alors, oui, que Bino, quand ma maman va zolo baké, yo obomi batu na yumbi. alobi ke azongisi maloba ke na yumbi na bomi bango na massage bino na koboma bino na tension bamama konde oyo babombo oyo bakufi mpo na tension biloko na bango ebungi bamosusu batumbi biloko mbongo ebungi bamama ebele bakufi tension atika biso azosala bongo mpo toyina fatigue fati afongola miso alobela biso atala biso bamama mibali na biso misala eza te ya malunga misala eza te asunga biso vraiment nga ebi mokonzi moko azalaki asokola biso moto akoloba za te bongo mokonzi ndenge nini bato mosusu bazaka maloba likolo na ye tosokoka te tolembi ayaki no tomona biso eloko te atie biso na bayi akei toza na posa toyoka liloba na ye tokatie ndenge aye bongo akolosi mwa liloba ke bamama bozonga baplace na bino tomoni mpe eloko te tomona biso mpe eloko te tozosufri kaka passe l'équipe, c'est comme le étranger. Tene doté kabo, doté na balabala bo. Ya bien tiens, tona posa mkonza mboka, abo msane wenzema, atika bikomo ata moto pe matema mkeba, soda ba leki amoko 500 1000 francs. Bénéfice malonga tozo ngwa. Tant président c'est là qui lobby que c'était là qui. Mais la ndenge ya lobby ke abongisa zandi. Biso ba mama pe que c'était abongisa zandi. Ngobila bongisa zandu parce que zandu eza salité mais na biso ba mama nde tozolela ngobila afongola biso motema pa président batikela biso mopanzi toteka ta tolika ne fils qu'un petit rien o bana balia bana batanga bandako ya bato tofutaka bamai bacourant na moma boye nde toza boye eza kitoko te bayokela biso mawa mpenza batikela biso ta bitula motuna etunamaki mokolo ya vendredi est-ce que ezali normal que mwana mobali oyo alongwa deja epa baboti na ye atako abali nanu te akendaka chaque jour kolia na ndako ya baparent bolanda badetail na élément mikolo na mboka na biso tosali constat moko que ba jeune garçon ebele bakokaka kokabwana na ba parents na bango te mais pourtant asalaka déjà pe afutelaka ndako mais ye chaque jour azongaka kaka epai ya ba parents na ye to comprenaka te soki ezalaka kaka bolingo oyo azanango envers bango to ayebaka kolamba te to pe lisusu biloko ya ndako na bango nde emankaka ye na yango magazine KNB ekitaki na terrain pona koyeba soki ezali normal que mwana mobali oyo asi azwa déjà ndako malgré nanu abali te mais
akendaka kolia chaque jour epa na bango. Soka abali te, oka akende kolia epa bapara problème te. Bon, eza bien, nyonso eza bien parce que il faut nakende kaka kuna parce que moto alambelanga aza te. Il faut que nazonge epa na bango nakende kolambelaka nga waleaka epa na bango. Posa mama mutabutanga yakena uzonga kama mama nakimbia. Nye mutabutanga. Tena susi na makasi. Uyene mutabutanga siko na utika ndeni. Ata na debuena lukanda kuna moko. Mais fait de faire na uzonga kai pa mama. Ba conseil na pese belé kota ba garçon nyonso e monde ke uzonga nanda ba boti ya mabe. Mais koyeba tata mokeli na ndenge na biso ya bakoko ne sa biso to bima il faut te ba spiritualité nzambe liboso ya simo sali force na yo moko ya koluka ozonga chez ba parents te oyo pana ba parents pe ko ba funga biso mitema ba funga biso pe banzela onyoso ekene normal tiens yende j'ai garçon il faut assurer maman parce que maman qui a quelque chose à l'amba faut se nourrir qui est ça j'ai parents ndingi na yi wa chapeau muzanda bu ya wolia ndako parane moi tani normal ti kuna ngaya ngone normal ti quand so na pesa wa batiko sama babu ya mabi bango les fois sur ngadi ba parents tara mboka fachi na nyoko na bakuka so tout ça yi on a sur parents il y a quelque chose à vous dire à ta maman ta c'est une et sur maman ta pour ndinda na baleki il y a que professeur ya sima maman lesa il s'arrête eza mabe eza normal te jeune garçon soki azo sala pe azana ndako na yako tite kozonga soso chez bango panda kolwa biloko ya kolia akoki se occuper na ye moko na besoin na ye tout place azali parce que conseil oyo na kopesa ba garçon bakomi déjà jeune babilenge bazoluka oyo bakomi epa na bango yo soki olongwe déjà pa baboti se occuper na tout oyo ayo ozana besoin na bepa yo ozwami yo moko fandi kozonga chez epa bapara eza mabe. Bagarçon boyebaka ekomaka na âge moko mwana mobali il faut akoma indépendant donc lokola ici obima na ndako ya baparents mi prendre en charge complètement ça ne sert à rien okendaka kolia chaque jour epa na bango se comporter vraiment lokola garçon moko responsable pe okomona batu bakopesa yo respect. Kinshasa eleki partout. Samedi tokitaki na ngambo ya population pour na kotuna bango nini esalaka ke mwana akima ndako alors que baparents na ye baza na bomoi pe bazwaka soin na ye kitoko bona na ba détail na élément. Na Kinshasa phénomène moko ekoma ko renier ya ba phaseur phénomène oyo toyebi esika utaka te mingi na bana mosusu omona kolaka na famille kitoko parents azwaka charge na ye na nyonso kasi abimi na balabala a préféré kokoma phaseur ezalaka nini nde ekozaka likambo oyo lelo magazine e réfléchissaki pona kokita na terrain kotuna na population ezali nini nde ekozaka na bana babima na balabala bakoma ba phaseur alors que ba parents bazali kozwa soin na bango na nyonso. Le sala no mutu o aza para ba parents na maman zali papa zali mais andimika comme on est phaseur libanda aliboso non eza non amutima non o elata no mutu do milimo mabe koti mutu etinde na bisika mobedo ake pa nega bisika mobedo kaka pa komaka bisimo mabe encore sport yiba na ba prince comme là libanda on les a amutima mais si pesa ka libanda kati na ba para ba nyokola etinde même na place mabe ake koma nega bitele na kana kati ya veni muso eza na onka ba pasteur kaka ba faux prophète bazé belé ko pesa pe ba prophétie mabe na kati ya ba foya batu okuta papa za na bana na ye abali deuxième femme mais ye prophète azo ko lobake mwana na mbanda azana kindoki ale mama soit mama pasteur songolo pe aye pe kokoko loba pe ke bana na bazana kindoki eza ba cause ba bloko trop des églises oyo eza na ba pasteur oyo na ba prophète oyo baza inspiré par Nzambe te. Ils ont voulu de l'ouïnga ba masande balanda naka, vous comprenez? En plus, ceux qui sont pas na bango bien, hein? Parce que bien pas na bango. Ayena qui faisait. Ceux qui n'ont quitté en voulu te l'ouïnga ba camarade.
vraiment bana ya bongo na ebité ya bamuso eza kindoki soye kindoki te ko za entrepreneur neti na classe mama sabotamona na bango bazana ba vu mobo ya mabe ozo comprendre bakomi pe na nzela wana neti pe na quartier mama sabobana na bango na banganda na bakuzu akomi pe na ba idée ba quartier na idée na bango komi pe fazer mais na ebité na part na ngeza kindoki poso parazo ki penga très bien na ça normal na ko ça la vie wana te pendant ta classe pendant ko pe mutu quelqu'un na vie ndenge ozo tuna ba question boye otanga ba classe poko ma quelqu'un ozo mona pour na ngai za le roi kindoki mwana bongo aza mvote to aza na kindoki to aza mamba famille mana diso famille balingi bino tene ba mvote mwana moko ba ko esprit bongo ndako pe na fazer donc so ozo na mwasi na moko obosi na ebana OK sous place mususte occupé ba na wana pe biso ba vie na biso ba mibali poto e ba ko batela ba na biso bien to bota basi na biso na mwasi moko ko bota bi bota yango mtezo pesa basi na biso bana na biso pasi ko basi to zo oyo ozu oyo otiki oyo mwana yo akekaka na ndenge moko ya difficulté biso pe na Congo awa musa eza pasi tozo zo la difficile tango kionga na ozwa funa yeba obuleke na mwasi na ngana bana ngawa yango mbe batela venir abana wa eloko eboma mboka so eza internet eza na mususu azu internet abandi ko naviguer ko sala ba recherche na eti akuta babilo babuzo ba mususu sale manakati omoni pe mwana ye moko aye a se révolter et par ba parents na ye bon abi comme je me suis grandi alors il faut na sala bon que je fasse ce que oyo ngamoko na lina mutema nanga or eza bongo te mais ce qui mwana wana vraiment que pour bimaza afin de la rite il fallait respecter ba critères au ba parents na ba ko ou d'où ba parents bazana besoin que un jour mwana na biso azala bien mais mwana ye moko amoni ki ami koki mais or ami koki na ote ya expression ba kingo le gamutute cela veut dire que ba parents bazan mutu biso toza ba kingo il faut to respecter eloko oyo ba parents ba olobela biso mais so to respecter ba parents na biso te alors vie na biso et kozala gâché donc vie na biso to bebisi tokanisa ke ba vie ezali partagée bato mususu balobi ba parents bazali responsabilité pona kozwa tenter ya ko surveiller bana pe kolandelaka bana côté mususu balobi ba église mingi pe ezali à la base ya makambo oyo misusu pe balobi ezali ba divorce na yango biso magazine kaini beto kokanisa ke ezali na ba parents bazwa responsabilité na bango vis-à-vis na bana na bango mwana azali mwana na yo nde fozwa temps ya kotalisa ye mokili yo nde ozwa temps ya koorienter ye par rapport à makambo oyo ye akosala pour et permettre na ye lobi azala moto puisque toyebite lelo eloko nini exactement etindaka mwana abima na balabala alors que ba parents na ye bazali na ba moyen nyonso ya kozwa soin na ye il faut pe susu koyebake ba réseaux sociaux ezali comme même bana na biso na ba erreur ebele et sengeli na ba parents bazwa soin ya ko surveiller bana na bango pona koyeba nini mwana azali kotala na TV ba fréquentation na esadi ba camarade na ye na école na quartier bazali banani oyo peut-être ba kotinda ye na mabe été ya biso ba parents na ba oyo bazali ba parents en devenir ba yeba ndenge nini ya kozwa charge ya ba famille na bango po makambo ya boye ekomate Kinshasa et l'équipe partout. Édition à retour lelo esili merci na fidélité et confiance na bino bomesana kopé sabiso merci partout dans le monde bisika bozalo landa biso KNB première chaîne d'actualité en continu kasina lingala toza ko continuer pe ko servir bino toujours d'une manière très professionnelle ngala bino tokuta mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino kaka ndenge bolinga Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino